Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste bot beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Mbote bandeko balandi ya Tindika télévision ezali wa bino mwa na bino leki na bino bo mesana toujours koyamba na kati ya betando na bino na kombo ya Sephora King sa ndenge toujours na mesana koyela bino ba information pe koyela bino toujours actualité o ezali ko se passer précisément na mboka na biso ndenge bo mesana toujours koyamba ngo. Merci pour la fidélité o bolakisaka toujours na kati ya Tindika télévision bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Tindika télévision et ko sala vraiment malamu ba mbote belé na ba boss na ngari fin qui sont bena papi donc ndenge nazali awa nazali nga moko te na cadre toujours ya koyela bino toujours information nazali na international moko ya bana mboko ba mesala toujours ko bundela mboka pe ko pesela bino ba réponse na mituna na bino na kombo ya international. Bonjour international. Bonjour maman Sephora. Sango nini te kimeza na ngolu ha kimeza na ngolu pe sengo tondinga o motema sengo wapi maman Sephora vraiment kutunde na linga ke na sepela journée à lelo nabna dans bon et sengo zanga makasi pe sengo zanga mibale ndenge jama kabunda telemisi moi po alakaka ki telemisa moi batu bandimaka ete lelo moi esaini et telemi et tikali promesse moko que FCC baronanger mais kala mingi tezoya eza en cours. Merci pour la promesse wana et deuxième sengo nanga zani moyibi ya Kongo monani moyibi ya Kongo mama Sefo amonani merci mokonzamboka pour la justice c'est musa nango na neutralité nyonso na transparence nyonso ainsi que vraiment na honnêteté ainsi que na patriotisme. Mokonzamboka merci Fachi Beton pour na makambo ya malamu emonisa mipenza pour moyibi amonani bakangia ndeka nga international ba ke so batiki e bakatanga te mutu te mais alongo IDPS. Merci so batiki e webi omongo naloba kango kana bande ko tozali na bino kana Tindika petindika ke soki batiki moyibi ya Congo na longo IDPS eza pas mobilisateur international o a 6000 jeunesse ya IDPS na mobilisation pe na communication na longo na ndeni po na la traverse te timukolo oyo barotonga building amunene na kati ya permanence ya IDPS na zui bureau nde na komo ya mana ba costume na sa na bureau IDPS na permanence na cravate ya gaya po lengo za na IDPS ezanga lipasa international tolo bela toto beta mo lisolo ya procès ya Vital Kamerhe to sile comment na été ndenge sili ko se dérouler et puis ezokende malembe na suka nango to sili comment na été na ngambu to monsieur Jamal a lobby été ye azali innocent asili ko lobela innocence na ye na ngambu pe Vital Kamerhe asili ko senga était innocence na ye emonisama to kokozoma likanisi na yo mais na loba kiango awa na loba ke omoni procès Kamerhe oyo procès 100 jours et a signé fort. Il y a venu d'un état de droit en République démocratique du Congo. Mingi bandimela kangote, mingi bamona ke za aventure. Mais tala lelo. Ma sole Silia na loba kango bien avant avait même plaidoirie. Ngana comprendre que lors il y a instruction du dossier, na be que Vital Kamerhe coupable. Batu bani ngana yeba déjà na fêta, na célébrer. Na souksa procès Kamerhe na deuxième phase nango ya instruction nde na ebeda ke Kamerhe kangami maman et salamate na monde yo mutu moko plus de 25 témoins ba epena batandami ba otanga ka ba mabe na yo e bongo yo mutu abongo batikao tala obi l'état ko l'état basakana na été l'état za image ya nzambe na sa mokilo mais l'état kanga Jésus obi ke l'état boma Jésus. Mais l'état boma Jésus l'état boma Jésus Yesu tangaye kaisala yo ki yezo abina ina zo mokonza ba jif et tomande nini kaisala tanga yo kyanga mutofo wakanga ebulu azoya nango abotola bokonzi na ngai bakanga Yesu baba bete ba chaine kulus bobaka likolo bolo baike mokonza ba Yuda babaka e so ndenge mo pe Kamerhe nga ko saka na justice congolaise anga ko saka na pena na état de droit au Félix Akotisi amoni pena boni nde mokonza martela ke atatolia kana atoza mwana mai nanga boloko naloba kango
Ce qui va limiter qui est 25 ans de prison. Ce que va peine forcée. Caméra ça va peine forcée. Moi pas bien où tu as ba longolaï. A boire ka maman na Céline na kumba pena libela. A lia vongule on est Cécile pena lobeke et ça déclin politique à caméra na pour ça 100 jours. A longwa obelo ke salam. Attaque Bougou nini qui chef à quartier à balaba na bango. Ba ochai souté. Bazon c'est souté. Bazon ngandeni. Ba pekisi asime ba fonction à l'état. Ce que cause à Bougou mais c'est chef du quartier. Et ça l'état, on représente l'état que ba ochai ndeni. Bacha Cameroun Caméré a zui au ngala lobaka c'est un jida internationalement il était loba loba non lomba ko teto zela non décision finale les alliés 20 bon so ba libérer na lobi na yo ngala loba makambu anticipativement nazo ko anticiper les choses na lobi na yo Caméré aza condamné 25 ans de prison d'abord muninga na ye ya OVD ba uti da ko condamné 15 ans ya peine forcée. So Cameroun a 25 ans. On a des procureurs de la République. Nengalobaki. Yendem t'a expliqué symbolique ba peine, ba kangé na détournement na corruption. Na kacha pour ça 100 jours. Ndena beka ka dia temé le Congo qui l'envoya Fati Beton pour déboulonner le système Kabili. Yo moko monyango ba déboulonner le système Kabili ne ka mokonzala ka na Londres que je dois déboulonner le système Kabili. Tande ba déboulonner la justice. Obi justice et comme lengi na mboko très important pepele caméra kangama da tongo ukande ba combattant ba olela ba kangama tongo déjà caméra kangama obino botalo eza rediffusion et puis ça long métrage eza remise pour ce long métrage ngasi na ta da film manande nga sala 25 ans nande ba botolanda kwa France wana en face à Champs-Élysées nande ba botola banda kuno sa sombi na Kinshasa ta banda ko bando botola ba botola ko banda na le 19 décembre. Bah bloc nous ça sombi après le 19 décembre nous sommes boto là le 19 décembre 2019 bah ndaku nous so somba kiwana l'état récupérant nous sommes récupérer bloc article la rara nanda kumobo ya deux chambres salon dans chabana par respect pour ba nenga salele pe avant na la ban article na deux chambres salon ça dit ne caméra zana nyonso na 40 mononga mnozango oyom dozango na récupérer un bon l'état ngape na citoyen congolais na sabe fort na déjà na récupérer car ya mbongo mboka yango l'état merci pour kangimbo ibi l'état merci pour kangasul ba mibi mususu ba mibi misat na mboko mabunda Tambo Moibi na Vital Caméra. Mabunda pesu. Ai wala ngutika mama nesko mwasiwana. Bakanga na nini? Mabunda bakanga na portefeuille muyibi aiba 450 000 $ à portefeuille. Sauf na memi na portefeuille au moins ba fonctionnaire ande ba rosilikelo ba linga gonga tali so mabunda ta. Quand l'Assemblée nationale et pour nazo bo Jama Kabunda zo. Jama Kabunda senga audit, ba sala audit. Ne obani subiloko Jama Kabunda habite biso Félix toza bata transparence ne na sa musala fo ba auditer nga ba eba na osala bientôt na osala bientôt tant ka Kabunda lobela mamba audit ya bureau Assemblée nationale Jani Mabunda kanga kanda mbangu na kinga kate pa ya commandant Ipo o commandant Ipo ndo zabo Hippolyte Kanambe ndo tikinga awa ba osala audit na kate audit Kabila pa moyibi ba okanga elisusu alors bere wana nyonso FC salinga ngote yango azo courir derrière ba bêtise wana nyonso pour que à ça la mascarade. Dieu merci pour justice au fatia côté si maman non le bien sérieux hein mais tambo maman to monique a se présenter troisième bon reza forcing ba okanga na kanga mamna lo ba okanga tambo mwamba na vacances parlementaires au ba okinda ba okanga tambo mwamba na vacances ya résister na monique à ce loco il y a bon yemsu moyiba liboso 4500 $1500 couleur pa coller na Sénat. Ba olande lango ba saudite yango moni film novela c'est kota na Sénat moi so na elie champagne ya eli moi so na bouquet de fleurs pour moi so na le abetali solaire il y a 4,5 millions o ba pakola couleur apamba na Sénat. Bolingo kota ya novela na parlement novela c'est qui na parlement ba tata mikolo moi so na vanille ya elie fleurs oh tababilo ka modèle on pena est-ce que na niveau mais tanga ba non finga na compte bolingo na bango azalaki. Et on a eu ça que mère ne bossa msala zala connaître pour degré oyo justice et c'est la musala Congo eh ngala ko mobanga ngata bika l'état etikali zwa eh bana 25 ans de prison caméra peine forcée ba botole ba bien nyonso Jani Mabunda to la chemin wana
mais merci mokonzi Fati pour la justice aux côtés na Congo pour ton dima quitter nzoko yeba ke au déboulé non on la justice mais biso to beka déboulé mais ezala to fuyer le passé mais yo lobi c'est la justice élève une nation merci mokonzi pour la justice malamu sali pour comme fierté à peuple congolais et peuple ndenge zaboye a peso confiance obi ke ba maman nyoso ba zobeta lisolo ba bi justice comme na Congo ka les alaka wapi eroyate parce que muyibi ndazara la tête lokwa baza ba miyibi ko banala likolo tina sena ba osani bo ba miyibi onde banala Joseph Kabila muyibi liboso ya Congo waza muyibi nazo ebiso c'est un danger Joseph Kabila c'est un danger mafiateur a munene et bongo ba iranium ba minerai en mboka na te karango yé titan ba mona ba copé ça la na niveau ya fonction publique ba copé ça na niveau likolo et bongo na se ba mbolombo ne ba osani internationalement au monde des neraza muyibi ndenge bo traiter na kimuyibi po ani ti siko bo attendre été bo ko katiko au moni Joseph Kabila ezali kamboto ke nembangu te po photo bénéficier biloko asana on a compte sa république parce qu'on a ndenge mokonza o mema makambu en sudugara mukomo na tongo ba yoti kele convocation non mais ma convocation oh azanan azelo côté ba otindele ba huissier de la justice bazali ba otindele ba place avant na zamba mo kuna bo kinga kati bo alina ozala isolé ne ba okezwa kuna ba bengisi ba interpeller ya la justice so aboyi ba sele ka forcing po ba ya ozwa mukama tezali mukama tebena ba Beb kraka merde ba ozwa bango nyo sonde bazana ma Sephora na beto mambo za sérieux to communiquer mambo za très important que justice na Congo ekoti justice eto molande Congo oyebi makambo zo sa la justice congolaise na biso zo sa fierté à Congo bimi si biso pena pays enclavé to bimi na enclavement Joseph Kabila et na Congo maintenant sabi que état de droit ce que ekoti na Congo maintenant sabi que maintenant les choses semblent aller normalement ndenge sengeli makambu état mwama yango nde to beta c'était merci mokonzi Fati merci vraiment pour la justice oyebi justice oko ibatu ba comprendre ki yango te oh justice ezate na ndenge mambe koti bandolo ba état de droit ezate yango yo yon di mec Vital Kamerhe a 25 ans. Ton di mec Mabunda va peksa kota l'Assemblée nationale. Balibanda, on a un chrétien au kara. Balibanda, ba ole la tisi konde to sa émission no ah. Bango ba ole la libanda dans l'Assemblée nationale. La justice a pris ordre. Conseil d'État l'Anzela cour constitutionnel a instruit le ministère intérieur. Botinda la police, député monta kota parce qu'a fait rien la justice. Taba degré justice c'est comme elle est. C'est l'engyo wapi mère. Au moins nous avons net na chaîne na yo. Muto déranger azate. Bango basala ndeni. Basala justice moya ba fort, ba homme fort, ba intouchable. Ce qu'on fait jusqu'à abino désormais na Congo intouchable à ozalate. Tous tozana égalité parfaite ya justice est à la neutre et ça musanango pour que la justice élève une nation raison pour laquelle moni mokonzi aolinga ko kate oh mais ote aibi batu nyonso wana à la barre bien obi que lequel ngai Molendo Sako mimini sa fonction après ça c'est abi je jure de dire la vérité Thomas Louaka je connais le Congo soi-disant je jure de dire la vérité tunanga sunani commandant JR Yamoura Wakengela na Kanchat je jure de dire la vérité est-ce que makambo et salama la justice na biso et salama banda depuis Congo et Congo mbala liboso to mona bato baza na fonction ba sambisa bango en public ba communiquer na sengo ba reconnaître que justice ezali mère degré ba politicien congolais ba komi ko banga justice ko sa ba jeter au moins bango bazandeni so na ekomeliote moi sambla bani zele komela orara ekomel kame je suis malade je souffre na ko kangani ni bouton te po na ko sala arrêt cardiaque te toi ina besoin chaînette magique wana la taïda pour chaînette magique ya catholique yo bakanza kufa liko chaînette swana oye bango te bakanza kufa liko chaînette ndepe caméra kangami liko chapelet chapelet wana yango la chaînette ya ba catholique on ngala biso chapelet wana yango bakanza kufela ngato na monaka mko caméra la tango na esi batu caméra okanga mpona ni na bi chaînette wana bakanza kufa nango lokola ya tango na kingo auti ka politique lelo to suki a 25 ans de prison ne na ba kaka peine forcée
Merci pour Judas l'Escariote, c'est lui qui lui voit président Félix pour le programme de 100 jours. Merci aux sort nayo. Bientôt on y a la kata, na ba donc le monsieur a fait cesser, ba on rejoindre yo. Bino to ke namne le roté. To rota la rara, justice c'est ça msa nango. Encore ne boyiba pendant 18 ans na reine na buzoba, na reine na camaraderie, ni yango sko to rattraper bino, bo yeba ne mo konza baki ke mboka batambusa ngo na idéologie et ainsi que na kati honnêteté pe na transparence. Et peuple né à souverain. Merci pour vous comprendre. Mais international, mais na kati nebino ana IDPS to mona tozo ko mona ke bolingo ezalite bozali na ba ngunu na CC ko lia na CC. Mais il est même moral, oui, même moral. Comme on a eu le Seigneur Augustin, le premier secrétaire au pouvoir, Augustin Kabouya. Merci mon abouta, 100% pena IDPS. Makamboye Kumbamabe, respect aux alakats IDPS. Tala Augustin Kabouya rolo bate, so Kabunda atuni Kabundite. Kabunda rolo bate, so atuni Félix te. Moutunio so alobelaka IDPS, alobakanali meme a hiérarchie à IDPS. So komoni mouto azoto sa hiérarchie à IDPS te, aza abisote. C'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Banyangala kata badongolo misu nyonso zomona baona kati ya IDPS o ba fingaka makambo ya IDPS o ba telemelaka hiérarchie ya Kabundi na Kabuya baza bato bana IDPS te parce que IDPS eta musamaka na respect, IDPS eta musamaka na incarnation ya esprit tisekediste. Qui dit esprit tisekediste qui dit Félix, dit Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est-à-dire quoi? Biso to banda respect na sommet. Babilobele bimakia. Somango. Oyebite. Et si Kabila a un pardon, pardon vieux, continue dans la CPIT, pardon vieux, président Félix, pardon vieux, dans les langues makasi vieux, continue dans la CPIT, n'avant dans la Simana. Nation Yambeli, Félix, Fachi Béton, l'espoir à peuple. Oui, mais en maison, groupe Moroboya et a fait cesser, Basomba Bango na Nenga Boutou Nambongo, Batinda Bango ba kamikaze na IDPS, et ça groupe Awanan, Bambata, Kazadi, Jekme Chabani, Chulumbu, groupe wana nyonso mona ba Mubikai, groupe mona ba au soi-disant au parlementaire te l'IDPS a été toujours trahi par ses cadres. Papa Tshisekedi dans les là yango. O eza o mambosa mana IDPS eza 2011 bis. Musala esa la mana IDPS eza 2011 bis. Pourquoi 2011 bis? Parce que bato yo bakenda ko trahi IDPS. So tali bango bien, ba mi benga ba Tshisekedi c'était. Bango babenga IDPS. Oh, IDPS bien, il faut la t'esprit tisekediste. Au moins net ba biso na ba président Kabundi neto zaboya, ba président Kabundi ba Augustin Kabouya, na ba Fumu Sabata, au moment neto la kata IDPS on to un esprit tisekediste. D'abord pour na biso, c'est l'intérêt de Tshisekedi. Biso c'est l'incarnation de l'esprit Tshisekedi qui veut dire tu trahi Tshisekedi te, tu trahi IDPS te, tu trahi pe ba cadre parti te. Somo muta na kata IDPS, alinga lo ba mamba IDPS na libanda et que na permanence ya kate. Eza d'abord libanda, ana IDPS te. Zonet Mbata, aza 50-50 Mbata wana bobenga. C'est quoi le fils Mukoko? Ah papa, e bongo yango aza na ba olobele. Oh ya mutaberer, ya makasi. Oh mutaberer. Oh berer auto, obi muto ato sababoti nete, obi kaza mona libunga. Amono apamba marate. Oh mais yo no tangi komona ezo. Yo tanga. Ngana aka pona sa publicité na bango te, po ngana aka sa publicité à IDPS. Ngana sa publicité à Félix. Ngana sa publicité à hiérarchie à IDPS, ya Kaboun na Félix, bango nde ba otamusa masolo Kabouya na Kaboun. Bango nde ba pesi bango chance. Pe bango Félix a oyokela bango. Bango nde ba obunda po Félix a réussi. Mouton nyonso za na sima ya hiérarchie à IDPS ozo kamama na Kaboun na Kabouya, a roza na sima ya Félix. Exacte que olo ba maramba Félix, bongo parti à IDPS. Olia SCC. Wana ba bolia na CC. Olia SCC na neni. O même vient là, ba ça la ventrologie. Vient de nani kombo lingotanga. Oh, na tangi bango Claire Mbata, na Jekme Tshilumbu, Peter Kazadi, ne bazar na tout. C'est la bon marketing na otanga bango pa pamba. Ba jaloux na mais ba zora chance pour ba bénéficier. Hein ba jaloux na nyoso groupe na ba ventio bana parlement soi-disant. Yango 2023 bo luka place ba voter bino. Pour mobilisation na communication internationale, mobilisateur à peuple, ne nazara vrai patriote, ne peuple et pianga confiance. Na ota côté ba voter comme on a la liste IDPS exacté. D'ailleurs ne to aboto luka da maramda, to zugana ba comme on to chango na mpandi. Parce que l'IDPS est toujours trahi par ses cadres. Wana no ba nos Assyria, ba cadre o bayaka, aye le roi flatteur. Zonet Tshilumbu wana, aye na IDPS na 2011. Ngana mkolone na IDPS.
ngana mkona na IDPS parce que yende ngara na IDPS biso toyebi ba mbongo na bango bazara nango aotangisa na campus ozo mbongo ne ememie na ba media ne fulaki yango die merci na patron ya tindika patron Rifin ndenga pesi biso confiance boye to communiquera mokilisko zoyeba e mona ka international banda kala tango ba campagne oya mto abudete po ebike makambo yo to nango pena tongo yo ko ndima eke mutu aza na kati ya IDPS aholo makama ba IDPS. Et ça a raté, et ça a raté. Les linges ça se lavent en famille, et ça m'a ramené à parler. Le loyo boya muninga, ce qui peut commis et comme il tourne yo, barobo ya yo, on lingi ba sala po na yo te, ko sala muninga te, parce que mutaza libela éternel ana se amoyi azate. Na lila so animer. Au moni ba vianande bazana, ba jaloux ana, ba vieux ba traître, ba infiltra ya FCC à miniature na kati ya IDPS. Na ndengeni basa la politique à Joseph Kabila ya robatam na butu bake bazula à Joseph Kabila na nzela ya banemi na nzela ya ba minako ba pesi bango de toutes les façons ce qu'on est ba yo tane bacha bambuye mana IDPS ote to boy mandat spécial to li mandat spécial les a raté intérim ane umeli muto zolo bela bongo aza confiance à mokonzi nda pesi confiance tant yo te le mélange ma Kabund ote me la président Félix bon o aza na sima ya Kabund déjà Félix parce que tant yo le bon est-ce que lingi Félix yango moni du ndenge baza na groupe on atangeli o mata bango tu wana ba Kazadi ba Shabani bango tu wana ba Jekme Shabani wana nyonso nde baza wana ba Chilumbo wana mutaza na sima président Félix azate parce que baza crédible été so ba i crédible mokondanga cha bango na senti le loto na présidence il y a une certaine d'ici batna pourquoi parce que président Félix a trouvé que ba cadre IDPS baza ba traître yango moni président linga mingi yoka base président yoka biso fort pa yango landa biso parce que biso to sa musa IDPS to za PET to za engagé te mais to za na souci patrie monsieur Sani et que liboso yango la ba que l'IDPS c'est mon parti, Félix est mon choix, Kabund est mon président, tandis que Kabouya est mon secrétaire. Je suis dans l'obligation, il y a trio wana magique, et vanda bien ba réussir. Parce que l'itso biso tobunda, d'abord ils ont rolonga, tolonga ndeni. IDPS 37 en litre, 38 année to accéder na pouvoir. Oui mais l'autre ça la fierté en Afrique. Et il y a que première partie à résister à pas du pouvoir. Parce que tant que tu as pouvoir et puis pouvoir en bout là toi ne bandel biso ne toi la carte IDPS na wela nga te potoza jusqu'à l'avenue du Seigneur na zela na nga ipoka minte ba vie ba mo international yo le kabo merci ma nomination ba mandataire salami pe na confiance au PC ba combattant soutien à Ligue des Jeunes merci na félicitations na président Missi et félicitations na président Kenza ba ngonyoso bazalita la président Missi e ba été que a comme mandataire ba bengera la téléphone obibi mandataire abenga la téléphone intéressant et solo ngabi oh yango na ba personne confiance c'est ça l'idée international mais nomination to monika ba tumsuso bazala kele bazu bazongika moni awa bino bo comprendre teloni eleki au moins ba mende ba makila ba nini mokonza okanga bango na ndeni justice ebenda bango so bazaki ba député engosa GA deux poids deux mesures kukule lembe na ndeni bango ba tabuzoba so bazana ba parler mo humilité bani ne ba oche mandataire na bi karamoyibi aoyiba José Makila ba pesa transco aiba so mo konja osani tant ba syndicat ba bimara po ba kutana ba syndicat ba iba bo baka te ba odiembela bango ba odiembela bango tande ba odiembela bango ba so ba na nzela justice tia ba maboko po moko atoza nani justice nde makambo po justice tioka maboko naloba bien mbwa o alia maki na Kishasa attaquer na poto alia ka maki poza biloko na ye omoni celui qui a trahi trahira Paul Chilumbu c'est traître qui a trahi trahira Peter Kazadi celui qui a trahi trahira Mata celui qui a trahi trahira Ozui Jekme Shabani Muibi aliepso mbonga ba témoin ba carte ça dit ba boma IDPS na 2011 Kabunda yena biso ba combattant to maboko idéologie toujours ya base ya peuple GCN et Fongwami et puis base déclara président Félix na Genève et va tenir na pouvoir est-ce que ça la ba cadre parti non Moussa na bango zaranini c'est lui qui a trahi trahira yango zano pena kimia ba nomination eza normal parce que eza ba marambo ba traitant ba tie bango pour la ba ndebo ba ndeni to rota bango maramba moko eza jusqu'à l'avenue du Seigneur de IDPS ça au pouvoir na opé c'est la rara zano pena pio to
lokota to kombo la classe kabili wana nyonso calmement mais nanzela justice potoko simba mutu nanda kunete justice nando kezola biso bango atie à la barre abando sambise pe akangie tala garçon na Judas l'Iscariote papa mukolo atiki ba mande fo afongola onde na nyango Judas l'Iscariote Judas l'Iscariote Vital Kamerhe nani ngaso te comme on est dans celui qui voit président Félix pour le programme de 100 jours dans défendre d'ailleurs les pacificateurs ya buzoba ngala benga l'Iscariote celui qui voit le président Félix pour le programme de 100 jours yango merci président pour na déboulonnement na la justice et déboulonner bango mbangu bientôt la kake obeta na mboko pour moi il s'est télémétique ali sikoyo kake binde mo télémite kabunda télémisi moi ba député lo ba quantité élection buzo bezate basa libanda ba olelande biso pe katolelara o moko pena nzoka tango zala pa na biso bosekara sikoyo comme le bino merci mon condi Félix pour la démonstration il y a geste démocratique aux sala na nzela ya justice ozo la pena que nous sommes na un état de droit au kotombo la mboko au Congo. Merci. Baba King tisiko makambo na ye bana te soka suka wapi akima bino ka état de droit justice mo na te. Omoni Baba Kingu aza sage. Obiso eloko ane zai mabe onga mona baba nga tsango makele pe ngoyo kalubumbashi ngo pela. Ça c'est la haute sagesse o ideb o mokonzi Félix Asalaki. Na bino za na okimia omoni mwaso aboya ka nomination na balongola et d'abord bientôt ba otia na justice. Soute la trahison, haute trahison, manque de respect et na outrage, il y a consigne donné par le chef de l'État à côté de la justice. Maramozo Luka, et un homme qui n'a pas été prouvé mon qualité. Président Félix a kumbela masolo nenge kumbela parce que c'est un démocrate. Il faut pas que Luka comme il président Félix dictateur. Faut que tika président sa musala na compétence na parce que azam muto aye koli na école munene ya politique mboka na biso za IDPS et puis a ou il sa benga ma ya dictateur. Non. Waneza banyanga la kata nenga beba dongolo miso to kanse ba bandeko. Zoka ba banyanga la kata. Maman, zano penalise ne na loba a. De toutes les façons seule la justice élève une nation. Au moment où Mokao était comme na 3 places. Mobutu, Kabila le père, commandant Hippolyte Kanambe, Kabila Joseph, Bate Kambokao. Ce que Moutou Moroboe Aseni, aye asombiango te mais a récupérer ango que les eloro na ngai borote kangote. Yana ba président Félix Fobisoto Tchaka na mabonde lipo. Azana bolingwa Congo, pe azana bolingwa congolais, pe azobunda pour que patrie na ye ezo image à bien. Pour patrie ezo image à bien, il faut justice za la likolo ya mutunios. Mobeko za likolo ya mutunios. Yango moni mobeko a côté ici, né yango ce que zo sa force ya RDC, pe justice n'est ce que comme mema RDC matalikolo. Yango toza l'aise, yango na nga kimia na ba makamba ba mandataire wana lala no pongise sila nango kala. International to comme ko chité na suka émission na biso pour na bat boza pour so contact na et puis mot de la fin au européen na public to balandia tindika. Mot de la fin na ngeza na opesa non merci pour mo indenge telemi na nzela ya incontestable les casseurs de jeu. Nous on a bien les casseurs de jeu, l'incorruptible, l'homme constant, l'homme fidèle à la vision de Tiens Tshisekedi, représenté par Félix Antoine Tshilombo Beton. On a bien 520 gigabars de Milibena Makasi Jean-Marc Kaboun. Merci premier vice-président de l'Assemblée nationale pour Moussalo Soloba qui yango tomo nyango. Tomo pena ke mo etelemi ba député ba olela to quotité nengezara boye. Vraiment merci pour na dynamisme na yo pena constance na yo pena fidélité na loyauté za lango libosa chef de l'État. Merci premier vice-président, oza président intérimaire à parti et merci aussi na premier secrétaire au pouvoir, hein? Le seigneur Augustin, sagesse élevée, vient à la maîtrise moboé, bah tu vas comprendre arrêter. Augustin Kabouya Kayo nam tobay, bah on ça comme te Kayo nam taché, mais le même Augustin Kabouya abimi victorien nandeni. Makamo Lobaki, yango mo etelemi, merci. Merci mon condipo mo etelemi. Nde to na biso na confiance, vraiment merci na musala nyonso. Yango na bi nazo bengaka IDPS na unité parce que la solidarité est le seul arme autre pour vaincre ennemi. So itoza solidarité, moi to vaincre ennemi na biso ya FCC, ezate pour FCC ali front commun pour le complot du Congo. Yango mo faut biso toza la solidaire, toza na uni pour que l'union fait l'IDPS, l'union fait le Congo. Pour to quoi ça Joseph Kabila o azamo unia peuple congolais o abomamboko tamulai pour que président Félix a redoré image
l'image ternie et des besoins de l'humanité pour sauver Mboka Congo. Je dis merci na chaîne Nabino Tindika, au Bopesi Biso Confiance, merci na Mama Sefo, merci na Ndekonangai, ya cameraman Noaza na Sima, et na Zopesa merci na Mama Tina Kaboun, Derby Kaboun du leader, et na Pessimbote, na président Willy Kala la cordon, il y a les amis de Kaboun, et merci na cercle des sénateurs debout de l'UDPS, na Pessi merci vraiment na Papa Sylvain Media Plus, Maman Gina appelle la fondation Gina appelle la Oazo Saba Action, Malam, on soutenir Visual chef de l'État, Maman on a pena merci Nzamba Bombayo, na Moussalo Zanango proposa Félix a réussi, et Soro Lingo Zwanga, Benganga na plus 243, 82 24, 46 445. Plus 243, 82 24, 46 445, international, Trésor Mbokila, Sobetika international, direct. Merci na ba conseil benga sala oyo lingi ba reproche to yambango pe bongisa musala to za apoka Félix a réussi pe IDPC ke liboso IDPS au pouvoir, nous n'avons plus droit à l'erreur, tenez bon jusqu'à la venue du Seigneur de Tozong, c'est là-bas au pouvoir là-bas. Merci international, merci fidèle internaute. Comme na souka émission la biso, bon continuez à s'abonner massivement à la Katinka télévision. Bambo tebele na caméraman na ngachako, bambo tebele na Mike Luzaya Dio, bambo tebele na maman abotinga Patience Adando, bambo tebele na Lida Tango Motema Bénédicte Mwanza, bambo tebele na commandant Patrick Boulabula. On se dit au revoir à la prochaine numéro.